Président Koufina AVC outi wapi outi na humiliation. Les roi nigérien donc il est vraiment pendant kota tina katina bango pour na okende ko récupérer même moto. Maroc est côté ici makamuma be kotinga na biso vérité pour na ba vérité pour Jimmy Lopez Balandi émission main libre présentée par votre animateur Jimmy Lopez dans le site na bino na www.cleboa.com. Ya wana kati émission na bino ya lelo na kati ya Rabat na colonie na biso o tout na kati ya Rabat awa touti ko bungisa ex président na biso tozalaki na na kati ya Rabat awa o kombo na président Eze Mwanza touti ko bungise ezo sala biso pasi na kati ya colonie na biso o nde tozali awa yango tozo lancer message na bato tout bazali o bayebi président Eze Mwanza touti ko perdre awa na kati ya Rabat awa ezo sala biso pasi colonie na biso mobimba to na kati ya mawa yango wana minga kolobeza te nde boyebika Jimmy Lopez azaka koningana mwana ningana ezate parce que to na kati ya mawa touti ko bungisa président na biso awa président Eze o azali to benga Kasavubu o azali premier président oyo ya kati ya colonie asalaki fierté ya ba congolais o alongolaki passion ba congolais bazalaki nango na ba Nigeria yende mutu azalaki ba Nigeria bazalaki soko zuli kamuna Nigeria moyolo okende kofunda place nini ezati parce que ba Nigeria bazalaki soki ozui na problème aye na ndako no azui nyonso aboto nyonso abetu asali nyonso mais yende mutu azalaki mutu oyo asalaki union wana sangisaki boyoka ni wana po makambo wana esila na kati ya Rabat esila na kati ya Maroc yango na ba congolais tout bazalaki na kati ya Maroc awa yende mutu asalaki fierté na biso o lelo tozali touti ko bungisi mais ezapi na batu balobi micro balader etambolaki balobi selon vina ndenge atambusaki na kati ya Maroc mais salika pasi ba biso ki mutu akufi batu baloba belé mais biso tozawana te yango na tolobi ga main libre mingi ya kolobeza te mabanga tozananu to na kati ya mawa yango na tie maboko na ngaboye na paloli maboko na ngaboye engolo baneti maboko na biso ezaboye mama na biso aleki mama na bino na kolamba yango na ona oyo ekokani te libende azoyoka bongo yo mutu oyoka te yo nde nani yango na mingi ya kolobeza te na système makembele Jimmy Lopez mais libre réalisateur balusa biso tolanda toyoka ndenge batu balobi bandeko balandi ndenge bayebisa bino ka bandeko balandi na émission mais libre micro balader etambolaki tokutana bandeko na selon ka président Eze o tochi ko bungisa uchi ko kufa na kati ya mboko Maroc ezana batu bayebi histoire nae bayebi maloba bayebi ndenga zalaki na biso awa na kati ya Maroc yango tozana ndeko moko azali bonsoir ndeko na bonsoir mon Jimmy Lopez à main libre toujours voilà ndeko na nga tozoloba na selon kaka nen tozana matanga tozana mawa o ezo passer biso na kati ya colonie na biso na kati ya Rabat awa yango na ezo sala biso pasi ozana message nini pour na président Eze mais colonel sinon un famille na en tant que ngai César Tamoe Mosalisi Mabele Melamai yango on ngina ba muke président Eze mtacha biso pe na mboka oyo na sansini tango na kimboka 2005 mtamba ngamneza président Eze Zagora place César na mulimo dans la tourne ya na kimia biati biso na émotion na mboko Eze Mwanza ba Nigérien de 2005 bando côté so bandaku mutasali likambo na bengolo Nigérien moi si mon okene mabe on a bengolo Nigérien tellement ton banga ba Nigérien na mboka oyo na 2006 président za temela habité soki tokufa président Eze à côté to côté ba Nigeria senga yike to bunda bu ba Nigeria ka tete biso to pratika et sengi solidarité to yokana tant to yokani président Eze ayaki soki ni problème même pas même à Nigeria même à Camerounais même à Guinée ba kangi congolais ye a okende a séduit congolais azongi na ye vi asali trop na mboka oyo ba masanga bele ba yebi ba camps ba yebi na Paris ba masanga ba regen fiche ba yebi président Eze auti mikili auti akeki to ba reflet kini akomi avi atika de atone mais mentionné kuna so labo nazana maman ne mention na on dit mananga ité comme ezaka mokano nzambe place na un molimo na kimia ezana na kimia yemo main libre merci penza mapambola na ndenge oyo kozwa ngai na zaki na parcours ya na oti ku ndela na sabino na oti salle de mon na oti tikave so hotel live nenga akufi baya ya pena masa na ngai donc souci na mutema ngo tout ça na bolingo Maroc na minute Maroc eza sunenge la raté Maroc mna ya 2006 2005 2007 2008 eza sunenge la raté Maroc côté ici makamuma be kotinga na biso vérité bongo na ba vérité po Jimmy Lopez on na so ya vérité c'est bon de konanga zalaka wana ezo sala biso passe
passe na kati ya motema nde toza arabe eza kolela Gédéon Mutapako Matika songo leader nde tozoloba kaka toza ya kolela ndenge eza pasi mpona mpasi mpe mawa na kati ya awa na kati ya nini oza na message nini okolanse mpona famille na ye oyo bazobana kisasa bana na ye bazali wapi olanse message opasi ezosala biso na kati ya Maroc olobi nini mpona famille na ye ndeko na ngai Jimmy Lopez ameli bobo pesi nga susu na motema tela kaka atiki mwana mwasi na ye insonal réponse ape mère Jani Djema atikali na mboka oyo mwana ne sikoyo esali ndenge nini kala te oyo ayoki susu papa lelo atikali na mboka oyo yango towana bapasi na motema mama hospitalienne botika biloko te fo bokota makambo mazozo ndenge tozoba noka micro baladere ezotambola papi gen yo mo yebi président Izé na mikili ndenge oza wana misika rabe eza ya kolela yango wana bato bazolela bazoloba mama na ngai tala tobungisi président Izé oyo tozalaki na kati ya mboka oyo asala fierté ya bacongolais oyo banigérien bazalaki kokanga bacongolais kobotela bango biloko mais ye asalaki eloko moko lelo bacongolais baza na mpe na kati ya Maroc awa olobi ni mpona message wana. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'assistance de Bino. Eza pasi, eza mawa, souci, mais je suis ça parce qu'il y a mon canon Nzambe. Nzambe n'a permis que comme un bon. Président Eze, babi sonné tingai, na yo kutaye na Maroc, na yo ki na masolo, na yo ki na basango. Mais natikala ki ozo occasion, yo mona été, yo vanda na eto solo la tout, natikala ozo occasion na te. Mais du fait que na yo kana matoi na ngai que son âme repose en paix. Ils a vraiment passé. Ils a pas. Bandeko bala ndeko zomona kaka micro baladere etamboli toza na mawa na kati ya Rabat to na mawa na kati ya Maroc na colonie na biso bato bazokoloba bato bazokolela yango te omona mama awa kaka na kati ya ndako tokoti aloba tamwa moke na oyo tout président Izé azalaki na kati ya Rabat awa oyo ya yebi histoire président Izé yango to poser quelques questions aloba mwa moke esala tamwa bien na mao toza na mobiso nyonso mama tomoni awa olimbisa na biso toza na kati ya mawa oyo président Izé tozalaki na ye lelo tobungisi ye olobi nini mpona wana vraiment eza pasi mpe mawa po tokoki kozwa susu président moko neti président Izé te président wana azalaki gentil vraiment nga nakomi na Maroc depuis 2007 nakuti ye awa vraiment azalaki président moko me bakangi na ujda akoya ti place ozali bamongo kutu bamonisa biso pasi bamongo eza lokwa banigérien donc ye vraiment banda okota ntina kati na bango mpona kokende korécupere me motu donc nayebi te soki okozwa su motu mo boye vraiment na kati ya famille na biso oyo topedre lelo donc nazobenge baoba na kati ya mboka oyo mpo motu moko asala kombo motu moko vraiment donc nayebi te tomona biso baprésident ya bacolonie mais président na vraiment alaki vraiment te libre quoi donc nakolobaki nakokoka même koloba te parce que ezolekela biso donc bato bakufi trop na Rabat yango moni naosenga vraiment na bandeko oyo baoyokanga oyo baa na kati ya poto vraiment eza te ke soki ndeko na babengi oyo bayeki soki ndeko na maladi otie nango libaya bia libende otie beton esalanga vraiment pasi ta lelo topedre motu moko ta mosusu na banégligence so boke botali ebembe aza motu mo donc akufi na négligence mais tosengaka na nzambe oyo aza nzambe ya mawa abatelaka famille. En tout cas, d'abord pour la parole, je souhaite mes condoléances à la famille Mwanza, maman na Kishasa, bandeko, bazamisika la famille Mwanza, tous mes condoléances pour Nabino. Mais ils n'ont pas ici, maman ici Gaza, na Kishasa, azala motema maman makasi, azala makasi, bateau ala kumena maman surtout, bakadre maman makasi, parce que biso sitokoli, ba âge ya boloko fela mwana, ils n'ont pas ici, et puis na libanda. Ça m'a passé. Bon, et puis, si on a zonga les sous bien année la question le Belingaï, bandeko, malaya en 2011. Ton là awa, na kuta président Izé dans la poto. En 2011, mais président Izé Belingaï, on a peine président Izé. Il y a combo, tout le monde a tiré. Mais le président Izé qui poto, il y a aussi une mboka oyo, le comment la président Izé. Donc du ouais président Izé ya pasi puisque dans comment mboko leti ngai na kuta uzoba ya ba Nigeria ba Camerounais ba coloniser ba na mboko
mais na masolo to ka ke président ezi mwanza mtasala nini asili sango et puis eza un seul président ya colonie wa ke na colonie bien bato baza na poto ebele bayebi président ezi azalaki boxer te azalaki karateka te azalaki judoka te azalaki moto soki alobi parole moto to azoyoka ye oyo ezalaki mpona mémoire ya président respect que ton âme repose en paix naoyebisa bino eloko moko toza na système ya humiliation oyo naoloba eza réalité bohumilie prese mingi alobea te toza na monde arabe monde ya beton monde ya ko monde ya kanai soki oluki guerre omona guerre soki omona gp okomona gp mbeli okomona mbeli tu okoluka même obi tomisa bachar tomisa bachar na minute oyo na près atanke koko nakufa na mboka ya rabat me nakufa te po o bole boyebi te nzeta baoba ekweyaka na bamatita mike ngam naoloba atanke président ya Pentagone bozali na Pentagone bouti Pentagone j'espère touti deya Pentagone balobi bapeseli mpona mawaka ya président yango wana tobinaki yo koko mokonzi ya mabele oloba pe toloko makambo oyo bozwango moke même papa oyo asoko ali respect mon ambassadeur me keba ambassade ekopela moto na minute mpona Zagora tokotumba ambassade alhamdulilahi rabil alamina soto ya barabe bahumilie président akufi bazwi makambo ya président na bafantire motu to alingi abima nanu na sori ebele na bandeko toza koloba keno tokunda président na ndenge ya respect na ndenge ya honneur oui tokunde na ndenge ya honneur mais torespecte mowei te vraiment totiki mowei na divagation tozolanda suivi ya mowei te toyekoki lobi mais président akufaki journée président akufaki le 1er mai na 3h du matin lelo tozalaki nga na président Machoni Venance tokontrolaki tout toyebi nyonso ezoleka na mboka oyo tobanga mutu te mpe tokobanga rien en tout cas son excellence monsieur l'ambassadeur naosengo so rebele kota makambo oyo mpo baya otomboka mabe papa wa respect ambassade ekopela moto bocomprendre mpenza ke totumina na ambassade mpo na Zagora mutu asali communauté oyo asali ebele mais banda lobi namoni mutu moko responsable mo ambassade ya comité lelo mutu moko te mutu te boniko bato bakoya bakoloba n'importe quoi na bakoya mpo na président eze bayebi ke président pere abayaya abokoli bato boni na mboka oyo alesi bato boni alalisi bato boni na bapalin sori ebele mais nakoyebisa bino vraiment alhamdulilahi rabil alamina toa na monde arabe ngai aza véritable arabe tina osala bino aza véritable arabe suis prêt ya kosala tout na mboka oyo après osala tout mpo na président makila nga botouche makila mo boka otouche te président akufi na AVC euti wapi euti na humiliation il était trop humilié na mboka oyo niveau ni bokozwa sous-vêtement ya président de sous-vêtement ya Zagora botambusa na mboka bafilme yango vous êtes des craises nasenga mino so rebele en tout cas respect bele bosalaki tout mais chiri charako malobi na tongo équipe pe ya Sezoya tokoyeba na qui est devenu qui et qui va envoyer qui na mama ya nani donc mutu to olukalar na ye oluka positionner mais Zagora bobomi ya palin merci Koko ya palin ouais bandeko balandi bomoni bino moko micro balader etamboli bato balobi bato baleli bato oyo tout moto alingaki aloba mpona motu alobi mais yango wana tomi tolobaka toa na J3 place na Kitubu oyo bomoni Kitubu awa place Bitat
habitat awa na kati ya Rabat na kati ya J3 yango wana oyo tu toyutaki kobungisa président ese oyo toyuti kobungisa kote ya azali nzambe abatela molimo na ye kote ya azali bino to bokolanda biso bokozwa tous les programmes to ekeleka ya matanga tutu bozala toujours branché na émission na biso mais libre très boa de la nation soki ote mato mais bozala toujours branché bokoyeba tout ma programme to ya matanga ekoleka awa Giovanni Chocolat bakote eza tozolela ndenge tozoloba na bino kaka de la nation soki ote mato yango wana mais libre balusa biso caméra ona oyo kokani te toke